Karine Mokonzi. Karine Mokonzi est un sorcière. Karine Mokonzi n'a pas depuis 2 ans passés, qu'elle est sorcière depuis là. N'a pas depuis qu'elle est sorcière. Oh, n'a pas solomo. Botu na Karine Mokonzi. Et là on nini asala na mibali nyonso abima na bango. Pourquoi mibali nyonso abima na bango bakoma na malchance? Pourquoi mibali nyonso abima na bango na sima so bakaboni bakoma bavorien? Asala nini na mibali wana. Et puis esprit nini asala ilika na etayina mibali wana. Ayebi sabino so ayebi sabino te bozo nganga na ayebi sabino esprit nya fonctionne nango. Et puis pourquoi mibali nyonso abima na bango basilaka et puis babungaka. Botu na Karine Mokonzi. Na kangata ba 3-4 fois. Et ça na fille mo boye 2 ans passés. Ayeko singa délivrance pendant. Ayeko singa na sambele la. Ayeko singa o yapi na sara muso na zolala na mona mo ya olala nga. Ngabi mona mo ya olala yo. O sara lesbienne. O tinga lesbienne ti me na componente na butso na lali. Au moins moi moi ya simba nga mo pa la linga nabi OK. Oh problème a été na sala délivrance. Ce que jour ayaki pour na sala délivrance na tuni ce que moi moi so ya ko lalo ce ko oyebi des années mais le polo bi bana basi le moi moi so na yebi nga bi asa nani o sa fi mo bo sala be mission na landa ka eme na componente pour ya olala nga na tuni nabi fi ya mo zanani o te oyebi ka oyebi fi mo ko moni Karine Mokonzi nabi Karine Mokonzi nabi yende. Oh yenga bia OK na comprendre. Atuni o yape o be comprendre nga te pona bi na yebi ya associé ana msala mabe. O ya solo nga bi wa. Siko tango comme so na sala fille na délivrance. Tango na sala délivrance na kangena reine des côtes. Siko yo na sala ko connexion entre pourquoi reine des côtes abanola ta image ya Karine. Saint-Esprit singa eza pour Karine na sorcellerie. Pour Karine fonctionne na ba esprit des eaux. Ba Jézabel, ba reine des côtes, na ba démon soine. Donc Karine Mokonzi est la sorcière. OK? Voilà. Era Ramsès, botuna Era. Qu'est-ce qu'il représente en esprit? Et là on nini o isalaki, o lo nyazala contre Banabasi. Pourquoi aswanaka toujours na Banabasi? Qu'est-ce qu'il représente en esprit? Botuna Era, ana sorcellerie. Mais botunaye, boy c'est pas message mtolobi. Bokata vidéo bo melaye. Botunaye, pourquoi aswanaka toujours na Banabasi? Et lo nini a représentant nini en esprit? Soka wangani bozonga, boyo yebsanga na yebsa bino. Et lo ni a représentant en esprit et puis pourquoi aswanaka toujours na Banabasi ming. Era. Botunaye, ana sorcellerie. Nani susu. Et ça na garçon mo na fouza na Belgique, aza PD, Freddy. Aza PD, aza na TikTok. Il pas na sorcellerie na kanga épée. Na kanga une ou deux fois boy. Ana sorcellerie. Oh combonini. OK. Manuela Kitoko lo Manuela ana sorcellerie. Voilà, Manuela Kitoko ana sorcellerie. Na ba journaliste, na comme journaliste. Et ça na danseuse moko ayibsenga ancienne danseuse ya wera comme on Linda Mondele lo mande mwana. Il est pas associé à la sorcellerie. Na ba journaliste Marc Tabou azana sorcellerie. Marc Tabou azana sorcellerie. Na tuna que sorcellerie no fonctionne ni na communauté. Abi abimana basi abatu azo abasi abatu. Marc Tabou azana sorcellerie. David Mombele ana sorcellerie. David Mombele azana sorcellerie. Voilà. Et puis Botuna David Mombele, qu'est-ce qu'il représente en esprit? Qu'est-ce qu'il est spirituellement?
soka lobité awangani bozonga na ozonga susu na ya oloba qu'est-ce qu'il représente spirituellement. Voilà. Na bosse ba kombote awa. La. C'est bon. Ah voilà. L'histoire de mon bosse ba kombote. Voilà. Voilà, ba kombo na sana ngoli lo ngwana na otala ba video mususu mbala simata na oya na me ba kombo mususu. Voilà. Mbala simana oya na ba kombo mususu na mata muke na lobi na ba théâtre bato quartier na otanga bangote po e servir mino elo te po boyebi na mino bangote. C'est pas la peine na otanga bato mususu o ezake. Ba o servir na olo bato bazali boso na bino po bazo envoûter bino. Oso comprendre. Po bo éviter bango po yeba ke soko s'abonner et pas ya mutu. En tant que follower, en tant que abonné, yeba ke quelque part azo envoûter de quelques pourcentages. Yes. Mutu nyoso s'abonner so aza sorcier olandaka yeba ke oza déjà initié quelque part so esprit faible yeba ke ibano sala lokwa mona moshana te malanda abano landa karine mingi akomolo tayeba ayo lala e oso comprendre donc bino pe ba mususu iligala bino iza bato bolandaka bo s'abonner na ba page na bango bo s'abonner na biblio na bango bo landa ba makele na bango omoni ba makele lo nyonso iligala na ba réseaux sociaux eza zizania sorcellerie elo onde boye baate. Et là, c'est une sorcellerie. Na butu ba yokanaka, ba kutanaka. Parce qu'il faut pas créer distraction pour pas distraire le peuple congolais. Ba kutana na butu ba yokanaka. Bango nyusu ba yokanaka. Bango tu ba yokanaka. So ba tete mengana ukanga bango tu na butu moko. Yes. Ba yokanaka. Ba distraire ndi bino ba congolais. Omoni ba kusona nyusu za na ba réseaux sociaux. Ba dizo distraire bino ba oloka bino. Koswana nini yango sila ate koswana nini yango sila izanga mutu na makolo est-ce que beaucoup comprendre te on est à l'église na Congo et enseigner batu nini est-ce que ba passer on ba rappeler na puissance ya kiso bazolo bana batu makambo ekota batu na esprit pena ba et ça là ki batu ba ça la volonté de Dieu ou bien ba passer ba comment ba aventurer ka batu ba dim na ba nini taona okoma na matalikolo na ngana masino ba passer mo mais na mbarasima taona oya na ko expliquer no mambo ebele moni bako swana nyoso bolanda ngote ezala ba musicien ezala ba tiktoker ezala ba tunyoso bazali boso bako swana na bango bolanda ngote bazo envoûter bino ba envoûta bino baloka kabino baloka peuple basona ngati na butu bakutana na bango yes bakutana na bango botuna Yasuka. Botuna comment nani? Botuna Moïse Mbiye. Pourquoi abalakate? Pourquoi na ibite so basabali de pourquoi na imam na été? Mais na ibika ke abalakate. Ou pourquoi azui tant pour abala? Toi pourquoi abalakate? Qu'est-ce qu'il représente en esprit? Botuna Moïse Mbiye. Qu'est-ce qu'il est spirituellement? Botunaye. Bokatata partout pour nous relaxer. Moïse Mbiye, qu'est-ce que tu représentes spirituellement? Pourquoi au balarate? Pourquoi au balarate? Ou soit pourquoi au bali nareta? Pour nous, on a évité ce balito. Mais il y a par rapport à la révélation, c'est comme si au balate. Pour moi, on a spirituel. Mais il y a physique. C'est spirituel. On a spirituel. Qu'est-ce que tu représentes? Yébisa mo batu. Pour baïba pour ça l'obité ngana oloba ce qui représente spirituellement. Voilà. Mbala simana yana masolo ya mutu na mutu na pour moment na otanga na ba kombo po bozala alerter. Siko mbala simana yana lisolo mutu na mutu. Comment mutu na fonctionner na communauté ndenge nya salaka ndenge nya mfutaka batu ndenge nya bebisa batu voilà. Na yana masolo moko. En même temps pe nazo bakama kotanga ba kombo batu. Po basé bile na sino moi mobimbe zunga mo
bana ba musicien basi na bango ba ex na bango ba nyonso isa ba liste nazana bosse déranger te c'est 2025 bosse déranger na minute ngam na zoloba soki satana kutu atienga ke naza wanted naza recherché akoki kozwanga te ti le 31 azolela ayao na kangi awa so ba me you people na échoué pena mission na a échoué mission na po nga stoppenga po na sala mamona osala sikote na musicien ya ndoki ya monene na Congo na ko révéler bino ye abatindi bandoki ya miki na ba bazala ba Londres ba batindi bango nazo kanga bango nazo beta bango ba fimo nazo fiakola bango na boakela bango ba moto na boakela bango bandoki pena ba me yango yo lembaka te ngabi naza préparé Saint-Esprit sanga déjà que bitumbe ya makasi na décembre na préparé ya on mona na réseaux sociaux pour na zaki spirituel na bano zela so ba manifeste ba bimika na zana ba mayele so ke ba na zana ba mayele ya on mona to na janvier so to mi eza moment elonga il faut surtout exposer bango pour c'est pas pour yenza mando la nga bango a révéler nga mama na bango azusala na kanga ba msusu ezaki te pour na plaisir ezaki pour fo na exposer bango pour Congo et Sokwama. Il faut qu'on ait nettoyer na makila excuse. Yes. Ya kama be. Moi mboko ebongo izate. Na politique bandoki, na ba misi bandoki, na TikTok bandoki, YouTube bandoki, Facebook bandoki. Nous communauté congolaise bazo représenter Congo, baza bandoki. Mboka ndeko na yekeli bosondeni. Bato bazo so diso bazo représenter Congo ba sorcier mboke ki liboso ndeni nzambe na moi voilà na otoka nga Chantal Bola 5 minutes passées na otoka ngai voilà na otoka nga Chantal Bola na otoka nga wote 5 minutes passées bino nyonso na boko zala nettoyer communauté faut za nettoyer ba sorcier nyonso na ba sorcier nyonso bo mvuta bato eza moma Yesu bo zo fimbu bino nyonso Chantal Bola na otsoka ngayoti à travers Karine na otsoka ngo 5 minutes passées Chantal Bola na otanga komone muto pesi na kombo na otsoka ngayoti olobi oloka bato tango obokia bazizani po bolo ofinga bato olobi ofinga bato na réseaux sociaux yo musala nous a kofinga bo travailler na ba Karine butu na misala mutu bo za travailler na ba Karine Mokonzi donc le bo kia yo finga bato opesa bato ba anxiety opesa bato ba dépression po bazo ba dépression so bazo ba dépression ndozo yiba ba destin na bango yango créer mambo finga bato okota na mambo po finga bato Chantal Bola ocho ipsa ngo 5 minutes passées na otoka ngayo oza sorcière bozo ba image bo sango na ba miniature bo ibisa yi na otoka ngaibi awo yaibi mais est-ce que ça bozo informé te bozo ibisi ke na ibisi bino ke na otoka ngai 5 minutes passées ya passer communauté mo batu nyonso baza siko bo s'abonner sur na ba page ba ndengwana bazo pesa bino ba dépression bino bo kasenti comment ko landa moto zo finga batu est-ce que ça normal ne comprenez nos communauté congolaise OK na page omoni ba finga batu ovandi po zoka ne ba finga batu ozoka nini Apollo bi okende église ou bien outil église mais on vend des places pour finga moto et pas Chantal Bola une sorcière aibisingam ka finga bato musana za ko finga bato ngasko ozorani na ko finga bato o na so na fingi bon na pesa de dépression so ba ju dépression na iba ba destin na bon ya on a tuni goza na moto mbongo o tina za na moto moto mes amis sana so kindogi to sala no poto iba ba destin bato voilà so na tuni o sala aibisingam so sala so na care or home eza place ba koko so place ba koko so ipe eza hotel elo mo aibisingam elo mo ndingwa po bandoki baza emo balwa makambo emo bazu sala po baza mailete na sorcellerie na bango baza mailete ponga na tuni ba question na logique ebo moto yesko na sorcellerie mo baza na mo buzo ba mo boye o izaki emo tema na ibinga na tanga sorcellerie na iba côté basambuya na taliga ngabele bilomba le bobima na komoneso allez poke na kiko exposer na réseaux sociaux ai binga za fa zo talanga pona ibiseke na kiko exposer na réseaux sociaux en tout cas Chantal Bola ozandoki
botika koloa na komona eskindu na bino na société na communauté congolaise et simba sauté bino nyonso bozala exposer Jésus va nous arrêter bino moko azo memela bino ngana zo exposer bino plateforme oyo eza pona ko nettoyer communauté congolaise na comprendre pourquoi nzamba longola na communauté plus de 20 ans passé ils aient pas ébeka utiliser ngai pona ko nettoyer communauté na sorcellerie tana bimika pona ke sambela ngamo ko prière nga et pas vona ke na yipsi bino ngabi na yipsi bino lobika bo na ke kangando ki bo ngitene na kesu na kangilis moi pourquoi na be no ke décembre mumba na bando kanga ba umuna na kangi 7 37 20 tinza ma yipsi longo na réseaux sociaux pour monde sozo kanga ke loba oza moins un peu distrait se concentrer na ba prière pour na l'action ebele ya ko mona nga décembre mona na réseaux sociaux ya ko mo ba komo na zo bimisa iza ba komo na kangi na ba décembre mais malgré ça na liboso na meta na ke pona sambela prière individuelle mettez-moi na moto ngana sambela te sangi na boka moto na zana ba blo na mentionara oisa ki na benda bato na benda ba sosiona kanga bango parce que so na boaki moto na bing na mentionner ba marambona donc par exemple so neti moto tangi ndoko tangi komona pendant la journée so tangi komona so kana ke ko sambela bika ndoko nyoso tangi komona journée ou bien 2 jours passo allez je t'arrête ou manifester place ça ya wona ojo sala ndena kangi karino na kangi nde taona bika ndoki nyoso oyo atangi komona na espace ya journée mobimba na komona moto ko yelo fe manifeste na ki mamu to ndolo atunyo sana o nga karino o karino zala azama sa jungabi mona matadi o o lo kanini o na ngana se connecter na camarade na komone ona uchula sa photo na komone so jemima ngabia wazaba kamado to abakamana na kindoki ngabia siko ngoso connecter pour ça o to ngato meka usangisa ba force ngaba force pour ça bosani pour boye pananga ngabi wapi ona ko se connecter ngabi mais na yipsa bino déjà o isa no flying zone o se connecter omoni yango anja memio ale na moni so bazana mutu na tunyo uzana nani o tuzana Chantal Bola ngabi nani o Chantal Bola ngabi yo Chantal Bola loba o ngayo loba o nzambe na bomoyi hey ya communauté ba congolaise communauté congolaise comment on va bandoki yo mboko moye bongisa te moye mboko bongisa te na politique bandoki na ba misi bandoki na TikTok bandoki YouTube bandoki Facebook bandoki nous communauté congolaise bazo représenter Congo basa bandoki mboka ndeko ne liboso ndeni bato bazo so diso bazo représenter Congo baso aussi mboka ke liboso ndeni nzambe na moyi voilà na otoka nga Chantal Bola 5 minutes passées na otoka ngai voilà. Guérison, délivrance, miracle, restauration. Eza bile ya bana na nzambe. Donc eza droit na bino. Oya pour ya recevoir pour awa et ratarati. Bino boye bika moto. Moto Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mari de nuit, femme de nuit, stagnation, blocage, freinage, sorcellerie, famille cases, malédiction familiale, nyoso boya nango. Awa et ratarate. Binomo boyebika moto. Moto Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ.